Coucou, salut, bienvenue dans les conseils du soir. Bienvenue dans Père Petit TV. Bonsoir, bonjour, c'est votre humble servante Perpétue, la maman internationale. Mbote na bino nyonso bipai nyonso boza occasion landa biso na pesi bino mbote. Na lingi bino mingi. Merci na bino nyonso, merci na patience na bino, merci na fidélité na bino. Ça fait longtemps, oui, tozali. Bo s'abonner les sous ebele et comme ça la biso bien. Bo s'abonner penza ebele et puis ça biso makasi on sala musala oyo. Bo s'abonner ebele, et ça vraiment gratuit, et ça vraiment free. Kende place ba komi s'abonner, cliquer wana na rouge et ça et c'est un effort mon côté au mon ngonga moko ça va peut cliquer wana et à chaque fois na bano ça ba émission et bano côté là yo. Et obano yambango ipana bino lelo na lisolo moko ya malamu oyo kosunga biso lisolo ya bandeko ya basi mibale bandeko ya basi mibale to pesa bango bakoma po to comprendre lisolo malamu toza na ndeko Sephora to na ndeko Nadine baza ba camarade bazaki ba camarade balingana ki tellement mingi baza ba obenga ba master ba pire Sephora na Nadine baza ba camarade ya makasi batanga école primaire place moko bafanda même quartier et puis bakena à université batangi place moko et ko sala moko mo botanga babimi bakena break ba garçon moko ay ko linga Sephora ay ko linga Nadine pardon ay ko linga Nadine a sepek na Nadine loko ezaki na IEC na ville na Gombe pardon. Ils appellent ça Bayaka, Batamine Bayaka, et cette fois, arrive vraiment dans le bang, Nadine, ça qui au monde bateau Bayaka, Badamine, marié. Au monde, écoute, un homme marié, bonabou. Mais Nadine a mon qui n'a garçon, et l'eau mot boyé, au vraiment, et attira qui est, n'ayons basola qui n'aille, Andima qui malgré ces fois, banda boya. Ba continuer à bolingo na bango, ba continuer, Nadine a 6 classes, et mobile wana au bala Nadine. Tant que yo bala Nadine ndesi kwa yo komonisa ye ba bien na ye nyonso mobali wana azalaki mutu wana osala azalaki politicien abana ko fana na Lubumbashi aona konga bano yaka ba mission de service soka ye asali makambo na ye azongi bafandaka na bango bien et mobali ko décider que non ba kene Lubumbashi parce que Lubumbashi eza place où yavani place famille na ye pe mobali ezalaki Nadine andimaki baki na Lubumbashi ndako kitoko vi kitoko mobali zaki na mbongo bafandaka baumelaki ndazaki tant vraiment pas bota umelaki na bala parce que mepe azaki na mbongo wana pe ko s'intéresser na bota te et ko sala nzamba yo sala grâce Nadine na yo ko zwa zemi Nadine na zemi tant zemi alors zemi zaki na ba complication Nadine na ko senga ki toujours na kisasa na famille na ngap na maman na ngap même bandeko na ngap pour basunga nga na zemi o mobala ko boya ki parce que mobali pe abanda ko vanda mingi na Lubumbashi te mingi azaki na king parce que musana ezaki vraiment na king alors on a dit na ko c'est non ngana ko vanda bote mbonso na ozo problème yo zate madame na ke na king famille na ngela kuna yo poza ka mingi tuna ba bon faut zela so mandako ba sominda kunda kwa kitoko atongisi nda kwa kitoko ba Nadine aye azongi kisasa. J'étais en na Lubumbashi Nadine a ko perdre ba coordonnées ya camarade na Sephora. Sephora ça sur na Facebook té. Sephora tellement on va 6 classes abaya kinante akoma azana ba vina déjà ba vina bango déjà tant Nadine na ye ko garçon na aya ko tika. Sephora continuer ba vina ya moi le yengi wana tout ça. Alors abaya kinante. Alors que akena boatu azong si boy. Alors tant ba ko zonga na kin Nadine habité Sephora na fula luka Sephora ayeko yebisa mama bango akene na poza ki quartier mona Sephora akene esa Sephora ke asa ya pesa ya adresse mama ba Sephora ba mandeko Nadine pardon ba ke ko luka Sephora mama bango bazara so place on peut ba na futera bala kisi bango place ba koma ba ye Nadine nyemoko ayeko bota courage na zemi na ye wana aki pour maman ba Sephora aibise non Sephora salongo wa kutu akompa camarade nemoko ba pesi adresse aki alandi camarade na kutu camarade na vivre vraiment ezaki sous bien té
Sephora leli apesi Sephora adresse apesi Sephora mbongo Sephora ya koluka elobi lobi yango Sephora lobi nango pe koki Sephora ye na ndako Nadine asepi Nadine bona yoka balo azaki na mbongo ya chance obeta libaku na zelu tout ça bona boy bavandi Sephora expliquer Nadine vini na koma na Nadine ayoki motema pasi Sephora za kama na nga na otika oboyete il faut na sunga yo mobali na nga tungisela nga magasin awa eza na Zandu mais na zana eta oyo esala nga pasi chaque jour na kina kosala ba inventory kuna malamu yo kende yo za kama na nga yo zanga na obanga te na ocho kuna lokola mokonzi yo dokwa et puis ndenge za bon ozonga so peso no vana te parce que nga na sepeki na ngote ndenge za boye tozo vana ana na next na ngeza nsima awa o bana mfanda awa awa makamwa so se phrase Nadine azolo ba bana za kiti a expert mbana na été c'est fois ekondima tout ça oh déjà Nadine déjà Sephora tant azaki na kin awa ayebaki ke non tant ayaki déjà ko non Nadine mobile pour no mona na famille mo ne ba no zala na ko na bande ko Nadine déjà mobile na mobile mbongo alors Sephora loko aza muto ba millions ba benga bango akena déjà basi bakuta déjà na mobile Nadine na boîte ni ka mobile Nadine ya kin asala Nadine mobile Nadine ba vas aboya pour asa camarade pour mobile Nadine ayebaki très bien aboya pour abeka asa camarade na alors pour la boya qui tanga moni ki Nadine na debisi ya kuvana lenda ko moko abi ça o ça libako ya to eloko na obeti ratiti alors banda ofanda mbala Nadine pe ayebaki te que Sephora déjà je m'excuse a ofanda bango na ndako na lupango moko po azali na net et ça dimanche mo bavandi boye amoni kaka Sephora bimi Sephora ya mukoni o tira ça déjà un mois atali monsne bon aboye ko manifester le mo boye eza bien te bafandi balie basepeli bavanda ko bahumeli tango bakabo Sephora zongi mama zokotina ndako nyomba Nadine asili ke Nadine pourquoi tu as fait ça Sephora ça fait un mois où ebisanga te Nadine pas sili ki non est-ce que faut Sephora ya afuna ye biso Sephora zangai ou ebita ngolinganga to zaka na Sephora za masana ngaza camarade ebita tika su kamata komandeko akomandeko Sephora ngona ki na passe na ko tika ebongo te yango na zwaki to na zwaki yo zaki na voyage yango na yebisa ya te mba Nadine asili ka bi non fallait ka oyebisanga et après bafani bafandaka Nadine nzeme ko poussa mobala Nadine ayoko stenga Nadine il faut que le bota na poto moi sama liboso faut bota na poto Nadine d'abord aboyaki tena bota na hôpital ngale message lote non faut que bota na poto faut que bota na poto oh ça va ngana okende kasi funa tikela utika na Sephora non ok na iloko yozo kende Sephora pas zonga ne pas la bango ngana otika na ngabia oh non oza intention mosusu bona boye bon voilà yeko c'est bon ça va tika ka Sephora camarade Nadine ayeko bongama abisi bandeko na ye asimi nzela ye a voyager tant a voyager kuna Sephora tika o batikeli nga terrain kolamba kubongisa ndako abandi kusala ba avance na susu pa mbaya Nadine ba avance na mbaya Nadine ba avance na et kusala jour moko ezaki vraiment que ou pas mbali aye ko céder tanga yo céder mbala meki amoni pe que non biloko ngo sala ngo bien ba commission ba biti ndenge wana ko batikali bango na bango wana ba commission ba biti comme penda bolingo penda ya solo Sephora Nadine azate ya tikali mama ndako atse ko gérer na ndako na mobile abani ko gérer Nadine kuna boti mbala yebisi ya faut sala 1 mois et demi Nadine ya ko sala 1 mois et demi azongi tanga zongi na ndako na ye comportement mbala na ye comme qui un peu différent comportement camarade na ye comme qui différente et puis bazali na temps na bango te bango mbali ko bakaba po bazali na vanda ba masterma solo compte rendu ya boutique tout ça camarade peke sur compte rendu te camarade ko bien camarade mais comme ni depuis na zone yawa yo nazomona ka otezaka musala camarade nga musala ok
nzoka nde batango nyonso oyo ya no ye na ndako zonga na ndako bakoma lokola bazali na bolingo na mobali na ye bakoma kokende kolekisa yango ye Sephora na mobali na Nadine kuna na boutique lokola na boutique ezali na mwa place mo place Sephora anaye kovanda ezali na porte tout ça bakanga po azalaki mwa chef bakanga soki mobali na Nadine kuna soki akimine mosala akine pa Sephora kuna bolingo place na bolingo place wana na litango ya pa Nadine akosi Nadine kuna akutaki mosala oh na mosala kuna avanda aka atamoke basi basala na bango ini pata za soka pato koma ko ya mikolo nyonso akoma ko ya mikolo nyonso soki bakoti kuna bakoti soki babimba sali ko asamba moko liboso moko na sima alors moko baja aye kobenga Nadine mama papa yaka mikolo aka kosala nini papa yaka kuna mikolo nyonso ok ça va soki aye kuna lobi benganga adi nazwi mbongwe apesi agent wana mobali ntango abuti mosala ye atuni mobali awangani jamais ngana okena ngana sina tsama kona boutique na yo oyo eza biloko na sina pesa yo na salela yo oyo eza ya yo epuis ngana aza politicien nakoki jamais kotiaka makolo place wana bato bamona nga parci par ok Sephora mobali na nga ayaka kuna bayebisi nga ayaka kosala ni problème moko eza kuna oyo nga nayebi te etikaki koleka na nsima na nga oyo bokoki oyebisanga te nde nayebi so Sephora awangani Nadine s'appelle asa papa déjà terrain s'appelle jambongo pa agent wana basala na bango kuna ye kusala ke jour ya ni mobali akendaki te jour wana kuna mobali akei agent wana abingi mama ye aza déjà awa lokola Nadine mpe akomaki kaka ere wana nyonso akomaki kovandavandaka ozala na tour wana po ye mpe aza mwana aza mpe moto ya motu boye bayebani bango tosalaki moto ya motu boye po azalaki ta vraimen mpa bota eloba yango ata ye moko azalaki ta madame mpona bota na mibombaki azalaki ta na ona bakotala na mibala moko bazala makambo ebele alors afandi baye kobenga ye patron aye awa yaka basali koma mito deja asa umini asa deja soki 10 minutes kuna ok abengi mobali oh chérie boni mosala oh bien oza na mosala oza makasi kutuna toyande na liboso ya patron donc kata na bongo na orappele ok mama Nadine azwi motuka na boutique ye na zandwe bu akoti apesi bajamboti bafandi tout ça lokola Sephora yeba te ke Nadine ntango apesaka ye clé atikaka na clé moko po eza boutique na azalaki na baclé mibale na oyo ya porte ya boutique na oyo ya porte kuna ya kati kuna place ya bando ofanda afungola porte akuta Sephora na Nadine pardon akuta Sephora na mobali na ye en pleine action en amoureux donc to bamoni porte refuma Sephora leta bando lukaka rapide kangaka banzoto mobala lukaka kitaka tombolaka pantalon Nadine abimi azwi kaka motuka azwi mbongo apesi moto abengaki ye azwi motuka abimi aye na ndako afandi azengi mobali akimi mbango aye azongi na ndako senga bapardon moni eza molimo mabe moto ekotelinga eza nga te lefeki yo nini kamani oza demo ine moto alukaki nga koma boye tout ça pardon mwasi na nga boye na boye elle n'a rien dit à s'échanger le quoi il peut madame naza pe moto boye mutu boye à s'échanger heureusement pour elle eza na biloko ebele mpe mobali atiaka ngo na kombo na ye parce que ayaki bafio azalaki te trop mou te soki ntango bazosala mobali mwa mbongo te nga salelanga boye te oyo eza yanga moko eza na kombo na nga eza yanga moko eza ya boye eza yanga moko azalaki bafille moko bongo alors mobali mpe tellement azalaki mbongo eza nango ayaki wana kosa ayane kokipe te wana osala akei mobali aye alobi babiloko nde wana basenga mpona boyi azwi mwana na ye azwi bamikanda na ye azwi biloko na ye nyonso tu akangisa bimani elamba te azwi saki na ye kaka na bamikanda na ye nyonso tu babiloko na ye akoti na kati zeta atiki mobali azosenga bapardon na ye ye azwi saki ya biloko wana na mwana abimi ake pa basephora ayebisi bango basephora makambo sephora asali ake mpe bapara na yebisi bango ke boluka nga te espèce na kei soki nakomi nde na obenga bino bakamini oyo nga na moni oyo nga nakomi place espèce nde nga azali fi wana aluka akendani kofanda na hotel ti azwa batemps azwi biye aye kofanda na poto comme bazalaki na mbongo na ye aye kofanda na poto abengi famille na ye abandi koexplike famille na ye makambo nini oyo elekanaki alors Sephora atikala akima azonga susu te
azwa susute anda ko anta wena dia ki place wana akima akinda akei tango akei alors bande ko na di souvent ko buka Sephora akimi alors tango ba akimi akei na di paquet na ye a voyager na ye bata on a Sephora ba no buka Sephora ni a voyager na ye so na one botika loko alingi di bala ya mona ki place nga na zalidi eza pi camarade na tikeli ya vivre na ye bali ye wala na tikeli à vivre bas na bien bango mbani personne a fait na dina ke ya voyager na ye Sephora tikali nenga yoka na sima madame na yoka na sima ke Sephora oui a continuer na garçon na politicien na mais a sa rapé yemote a sa ba fille musu politicien pe a comment ko bukile pe batu mususu a bota na politicien na ba mbale abi je m'en fous parce que oya nga na sina zwa na zwa biloko nanga na zwa mbongo ya tana compte nanga pourtant to bimaki na ke na zuba compte nanga na bloqué ngo na misi mbongo nanga na mwana nanga na kenda ti lelo na zonga susu epai ya garçon na te madame na yebisu yo obeta di solo oyo parce que ba camarade baza mabe batu baye bakate ke o zo benga pire o aza pire na yoti yango na yeli boso na bino bandeko batu ba osabe monsieur belé batu ba pesa ba conseil belé pire à mutu azala te pire à mutu za nzambe mutu oyo ke obetela lisolo wana mutu ozo ke nuluka osala soki bolamu soki ndeni oyebi te motema na ye bapekisi mutu te azala na moninga bapekisi mutu te avana na mutu bapekisi mutu pe te asala bolamu sala bolamu me yeba na nani ozosala camarade obetele masolo na yo oyebisa ye vi na yo na mona na yo ka batu mususu nazo mona bandeko mususu oza na libala no bali sika oui c'est vrai sur libala za sika za goût elengi tout ça maka mususu kutu ezo o okane kutu oyebe kutu tamso ko mbata un jour tamso ko di coffee un jour tamso minu eza elengi mabo sana mbali wana na chambre pone ko obetela ba camarade na et des filles au blanc la tête avant on se baza zoba makamunyo so basa na mbali na zo kebete la camarade na intention ni o pesa camarade na o posa ya mobali na yo to nini eza makamna na chambre eza vie na yo abi madame leo na regretaka et puis na vie na ngati na tika tina zwa kuwana na tika suku na ba camarade na ngeza mwana nga mwaso na bota na komona mutu na sungi mais na komona batu vai na bato na za suna mutu na kobenga pire o pinga ti azate makamna nga na ko betela nzambe pourquoi pas yo ndeko ozo occasion la ndanga c'est vrai ko za na ba camarade ko za na bato ebele ya bato musu bana ba camarade tale bele o bitu na o bona bitu na nyoso ya yo o ebate place ni problème o komela yo o kopona même pas toi poni makamna yo ebimaka o beta ngwe pa banani beta ngwe pa banani bato ebele mibali na bango baosaka na bango ate bozaka monikani boza suba kamani wana mobali na atunaka bino kaka wana aotourne bino kaka aotourne bino surtout bagene aotourne bino kaka wana ozoyeba na oti yo mosala oka obetaka sentiment na oka olobaka osalaka kaka ovandaka kaka wisebe ntango osobali okoli yeba koluka bato nyonso ovanda na bango bato bapesa conseil bato bakosunga yo po libala na yo avance parce que libala eza processus mobimba sono oza mature te okokota te po ya tika nde tomona libala esengo ebane wana te mkomso okozwa mbata bozwi confirmation etengami okangi biloko kimi mais soki oza na bato bazoyebisa komona libala mkomso mpe okozwa mbata mais koza ta mbata bolimo mkomso mpe okozwa likofi oza likofi ya bolimo il faut yeba nini ya kozalela